Oui, bonjour, bonjour. Balandiniens, c'est Abidor TV. Balobi, moi si kitoko, il faut alaka complet, hein. Moi si kitoko zaka ka elongité, moi si kitoko za makambonios. Le lot ozali le 31 juillet. Donc, nazaka na 3 bala na ndako. Nasaleli bango pizza. Nasaleli bango salade. Koto mama la bango za na makusa. Donc, à part pizza o nazana loso, nazana mipandi fumé na lamba kilobi. Donc o isa salade. Mama bijwa lobi moi si kitoko ba yebaka ye na makambo ebele donc hein. Yeba pe ko lamba quoi, devoir na pesio ya ngwana. Lamba pe batu balia basepela. Biso ato lamba makasi. Pour votre séjour à Kinshasa, adresse ezalaka moko na matongi na Iribu à 37 appartement bandi à partir à $15. Au cause de la chambre na oya kitoko kolala. Mama bijwa lobi devoir. Hein? Moi kolamba quoi. Moi propriété na ndako. Moi nzungu. Moi. Donc bilo tozolia lelo. Ba petit bazolia lelo yango babi lamba lia na koya teo. Donc bisonde makambo. Donc merci beaucoup. Et na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko rumela mama bijou alobi kobanga te, mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya koumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Iribu à 37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Iribu à 37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Iribu à 37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Iribu à 37. Mama bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba
dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na Matonge na Iribu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na numéro